Mbote na bino bandeko balandi o bolinga biso mingi ba youtubers nyonso ndenge bolinga biso mbokelengi vraiment apesi bino mbote makasi ndeka bozomona lelo awa ba artiste basanganaki pona kolela mwana ya artiste oyo akufaki na niveau ya Congo balobi bongo na kombo ya Juju Sangi mwana ya Neneti Juju Lisangi mwana ya Neneti Movoto oyo utakotika biso déjà semaine passée lelo wa pesika na kini bakundie mais botala toujours bolingo o ba artiste bazala nango parce que moko Neneti azate mais ba artiste basangani basalelie matanga toleli mwana star o babenga mega star azaki na artiste te juste kaka keno alingaki musala o mama na ya salaka yango esengaki keno ba artiste balela e Congo balelie makasi donde bozomona kaka tozana ba artiste na kati tika oyo tozana ba interview quelques artistes to pandenge nini oyo pasi te boyeba mwana biso akufi na nini donc to tamisa micro na biso na ba artiste nyonso bomona kati sika oyo pona merci akanti ya nde bomona naza na mama Ibanga oyo bato ebele boyebi ye mama na biso ya Kalamuntu Temple vraiment na ba groupe Salongo groupe Enjoy oyo boyebi lelo tozana mais aye kolela mwana ya artiste ya collègue na biso oyo akufi bonne tarde maman. Bonne tarde maman. Maman nini bozana ngo lelo ya ko partager ensemble na Neneti oyo azande ko na bino mwana kutepa na yo lelo bo perdre koko na bino lelo ni okolo. En tout cas esali ngai passe mi po ba matango banana ya mikolo nyonso. Na ya mikolo nyonso na lela kaka. Mwana pesi mutu nyonso passe moko ya koloba te. Po mutu kolobeza passe te se gando donc motema passe moko mwana pesi. Donc na mwana ku na koloba te. Na osenga ka bato bana Congo ban kadele Neneti kuna makasi. Elo na osenga ba ban cadre ye. Potana biso ne sa so passe bon ye mo Neneti ezana ndeni. Donc il a sengi vraiment encadré. Merci maman Ibanga tozana na ningina baksa suelo moboy biso ba comédien ana loi na mato na boyokania to aboyokani makasa ta mo bilo mikemike za na mais to yokana kaka na sengi pe na bandeo na biso pe ya Congo toza pe susu na ba makapo esali bien moko makasi eza ka pona Neneti te za pona mutu nyonso tout en tout cas et c'est pas ici biso na côté wana vraiment na eloko to sali mitwelo eza bien makasi. Yeah, merci Maman Ibanga. On est toujours là avec les artistes Balabim Biaka. Yeah, maman, merci. Ouais, dans le cas juste interview. Bonne tarde. Bonne tarde, maman. Vieux Jeff Itozana a remplacé Vieux Taking parce qu'il y a Zanakin, papa bonne guérison si Kozali. Vieux Jeff, tout le monde bino l'homme Neneti à perdre moi na oza moi na artiste collègue na bino mais ça la théâtre te boleli makasi bonne. OK, moi na zaki moi na batu nyonso surtout. Na monde ba ça donc c'est ka kotaki. Donc avec moi na makila auto bote ya makila. Mutu apesaka ye wana zwaki za Nzambe. Pala na kumisi Nzambe. Mbala mususu pa kozala mvito ngozo problème mususu. Ilikuwa Nzambe azutu kumisika Nzambe. Mais eloko na koloba na famille ya Neneti Movoto. Famille ya mama na ye. Obole ya suka. Obole oliaka te. Obole za likonga seke bokosila. Pona biso ba comédie auto la kebino za ya mabe. Po boloni ya mabe. Mwana na sala eloko moko te na mokili. Azo examen d'état na passe na biso. Anniversaire ya passe na biso, maladie na passe na biso, Nzamba pambola bino. Obole eza ya suka, obole bosuma masoko. Ya, la monde d'artiste ne bomona kandezali, babi bana standard parce que papa ya Neneti Movoto eza bongo. Yemoko de Londres, le président de Londres, je te salue là où tu es vraiment, notre président. Tous vraiment, babi standard nyons bazo lela, moi nana bango, moi nana biso, le col artiste. Tous ana JC, oui JC pour ça na vraiment, boa tarde. Ouais, boa tarde. JC le lobo perdre moi na, ada moi na vraiment ya bino, ada koko ya José de Londres. Elo nyo koloba nandeko na bino, ya na bino bokuta na groupe de Londres, o azo lela moi na. Passe na gada mutema rotala na Neneti Movoto lelo a perdre mwana na kobo ya Juju Lisangi parce que Juju abota ma bébé ngana yebi Juju nga dala bébé lelo to perdre Juju Lisangi vraiment passe na gada mutema pona Neneti Movoto
Passe wana et aussi la pas nanete passe on est de côté na biso ba famille il y a nanete mo voter tant que bana ya standard ya José de Londres sida bilé les facile à garder une nationale donc coup de chapeau à vous ba congolais tout ba standard nyonso ba coup de chapeau na bino merci na batu bazalaki na kati ya matanga batu ba contribuer ki mbongo na bango merci na batu balandi biso vraiment oh nyonso za boza libota za famille en tout cas ça m'a fait du bien. Il y a vraiment na kati ya famille boina bande konos kolela mwana biso Juju Lisangi. Résidence ya Nanette mon vote si capitole la mwana biso leki na biso ndeko na biso ba mama na vraiment pe baza awa nde bozo mona kaka naza mama Soleil naza mama Miraesa oleka tozana vraiment awa pour ba pese la boitane. Botarde. Tout le monde vraiment esengo toma obo participer longo na Nanette mon vote azate mais boye ba artiste bo sangani bo te ba contribution pour na ngolela mwana o elo ni ne pousser bino bo sala œuvre vraiment elo repousser biso wana mwana na aza mwana biso Jojo azaki mwana ba mama nyonso to donc mama na ye azaki mama na ye amoni mbande ko mama na ende ba biso ye donc azaki na bolingo na biso moko impossible na ba téléphone tozane na Congo vraiment ozana mwana o senti que azana biso na motema mais eloko esa biso pasi ko kufa ya mwana vraiment c'est regrettable bon nzamba zwana elo ku mpote za mokano na eso ezaki mokano te elinga esama te mais le quoi nzambe moko permettre to kumiseka to mona eloko oloba te to peseka merci maman Miraesa Boitarde c'est oui mes condoléances aussi. Merci pareillement. Oui, tozolela Juju Lisangi mwana Nanette mon vote. Tomoni yo contribution passe aux oyo kalelo ko sangana nesika o parce que Nanette azate mais tomoni bino ba comédien bo sangani bo sangisi mbongo pona kolela mwana koko na bino mwana na biso leki na biso vraiment eloko oyo bozwa ngo wa parce que bolingo o bosali est-ce que ça ya solo bon soki tolobi ke bolingo ezate to ko sala eloko to salite. Sauf au saliango déjà en absence ya Nanette, cela veut dire que bolingo ezali. Eza facilité ko mona muninga mwasi ko bungisa mwana ya mukolo bongo atangisi mwana na ye na effort personnel si mwana zui diplôme après mwana na mort après diplôme mwana ebimi donc eza tellement douleur makasi douleur wana to ko expliquer on a mutu te on a akufela te. Faut que douleur au makasi faut zaga mutu okufela pour comprendre douleur oyo et sali Nanette mo voto douleur et Nanette mo voto est contaminé na biso nyonso to kufela déjà to yoki passe au mo voto ayoki yango esali ke to na souci to contribuer moi ba 100 kwanza na biso poto kunda moi na biso no nerf oya kundami. Yeah, merci. Et le courage ni no kopé ça mon vote si kazali parce que azolela oui bande ko musu bazakuna yangola pe bazakuna et le ni no ko ebisa na mon vote si koyo na minute to encouragement ni mo kopé ça pour azama. Ya pona ngana opesa eka vraiment nzamba lola pesa kimia apesa kimia moto mokila pesa raté po soki nzamba pesa kimia te moto musaka opesa kimia te po choc azui na ebité ngana zala on auto kufela grand frère ti lelo na lelaka mais na senga ka lisunga molimo centre na ebike nzambo akamba ka nzambe on a vraiment ska Nanette mo vote azali apesa makasa pesa kimia po abatela bano mibalatika na bango wana. Merci maman Miraesa balobi ndenge toyoki wa soupçon mais eza vrai que famille mutu ba longoli biso mwana na maboko est-ce que eza solo pe na yo toka ki ba artiste na Congo musu bakanga bango bazaki na kajoti mo votake au sala intervention na likambo salami et sali bino ndenge ni pona famille eloko no c'est comme la biso na mokili so nzamba lobi na 8 muta mokila ko permettre te koma amen lokola nzamba permetaki ke lelo tozanga mwana biso o nyonso te koyiko yana ba canal nyonso te eyeli to pesika nzambe lokumu po ye moko nzamba aza mokonzi ata mpe ya circonstance soki nzamba alobaki ke mwana na akufa te ata batelemaki babai baboma mwana banga bakoka te mais lokola nzamba permettre to pesi nzambe merci ka nzambe apermetaki ke azwa Jojo apesa mo photo makasi tokosala lelo tovandi mo photo ana katikati to bandi koyebise banda lelo tim kolo yeso akozonga mo photo akozwaka consolation te consolation malamu ezaka epana ye papa borfelin a consoler mwana nana akufela papa batika ye na 2 semaines et puis mwana ngwa koli akokisi 19 ans akoti lisuna mabele ka na mwa o papa na kufa na mwana ngwa kufi na mwana ngwa su diplôme na mwana ngwa pa anniversaire na ye donc eza facilité to ko lo ba kaka mais eza facilité donc nzambe kaka pia mo photo makasi tozo continuer toujours na ba artiste ndenge zala kaka tozana mama Moindo awa Romo
ensemble avec nous. Tozo Lela toujours dans la résidence ya Nene Timo Voto. Boa tarde maman. Ah, boa tarde. Comment on a matanga lelo ndeko na bino leki na bino mon voto collègue na biso o akufeli mwana mais ebembeza sur place te tomoni bino ba artiste comédien bo sangani bo tie bambongo bolela mwana oyo akufi mwana artiste na biso est-ce que bolingo bozala nango bandakala? Bon, en tout cas vraiment en vrai ya koloba boye tozaka na biso na bolingo yango ezalaka nango bato bakosana na bango te ke soki bayoki eloko moko bokomotya yango commentaire balinganaka te baswanaka bayinanaka wi soki bana tata moko mama moko bazoswana ebongo mpona nini biso te mais tolinganaka vraiment ya c'est ça l'amour fami kaka yango oyo fami mosusu eza te fami kaka yango oyo Moindo Juju akufi na nini est-ce que oza mieux placé komeka koexpliquer public baolanda biso na partie ya Vision TV ndenge tozwaki sango matanga Juju vraiment eloni esali lelo to perdre mwana sango yango ezaka ya pasi eza ya mawa bon bino bosi bomona mutu aza na tétanos mais sans pota eza te mais aza na tétanos asali kaka 4 jours akufi eya liwa nzambe mpe eya liwa ya mokili mais esali pasi makasi mingi na liwa ya mwana ngai moko nde naza awa boye bandati akendeki Congo ata mokolo moko te nali koyoka mongongo na ye mpo douleur wana nayebi yango bien pasi wana nayebi yango bien nazalaki vraimen na mposa koyoka mongongo na ye te mpo tellement moni pasi natungisama mingi koyoka mongongo neneti eza pasi neneti aza leki ya mwana mokie aboti bana na ye na bomwana mokie fale alela bana na ye alors que omoni mbongo ya pasi oyo biso olukaka bafinga baloba mbongo ya pasi oyo koluka atangisi bana na ye classe mwana na ye azwi diplôme alors que taka na même semaine makambo nyonso ebimi mwana 61%. Donc mon anniversaire, donc nyonso comment ça fait aza ndenge nini nakosenga kaka boye na nzambe na lola pota msusu na biso aoyoka te mais nayebi ke Molimo Santo ye azali le grand conseiller, Molimo Santo azali le grand consolateur, Molimo Santo oyo ayebi kosunga mitema ya bato a consoler Nanette a consolé ye yaya toyaki na mokili tozomona kaka mokili revanche ezalaka nango epa nzambe maya miso mokili etangi revanche nango ezali nzambe akozongisa aza ndenge nini yaya nazomona nini na oloba na yo te oyo nga nasengi yo zala na kimia batela bana wana mibale batikali batela bango po soki mpe yo oza te eza pasi mpo nayebi douleur oza nango shoko eza nango yaya ekoki komema yo ta mosusu na mabe mais batela mpe baoyo yo oza na bango nasengi yo losambo nasengi yo prière kozala na distraction te nzambe wana le grand consolateur akokonsole motema na yo mobimba nzambe wana yebi yo na kombo ya Nanette nzambe wana yebi na kombo ya bana oyo apesa yo nzambe wana il est Dieu l'éternel nzambe wana tongaka ba blessure intérieure akotonga blessure wana nzambe abatela yo esika ozali tozaka toujours ensemble na baninga nyonso mokili mobimba oyo epai nyonso matanga ekutameli vraiment topesi merci tozopesa merci na nyonso po ete mokili ezali ya ye bato mpe bazali ya ye nzambe abatela vraiment merci. Président Carlos azaki président ba comédien lelo ameki kotika na ba comédien mwa musika na makambo ba association mais na ba contribution makambo nyonso azalaka na ye mais akomi nde mwa absent na scène et toyebi te mais lelo eza likambo te tosolo yango juste oyo tosolo elingi kaka toyeba ke ye moto asimbi organisation ya matanga boa tarde pa Carlos. Boa tarde. Papa lelo bosangisi ba comédien a na Luanda na organisation tosali pona kolela leki na biso mwana biso Juju na tango bo recevoir kina nusango oyo Juju akufi parce que babi Nanette longwa vendredi mais mwana daki da sa akufi yo mutu na nuke o recevoir ki message wana et ça la kono ndenge ni po bo transmettre ngo pa Nanette bon ngai
toyeba ina mwana obela le même jour à vendredi on a tongo mwana banda lobate mais mwana lobi mwana seki et ça moi bien parce que ngande mtu na ponama ki pona ke tika ye na lufu nenet pona moi ba bureau tout ça makamnyo so ndenge za azaina be émotion makasi mwana ne azobela to komi na shkwanza parce que na somba ba bien na tongo to komi na shkwanza ba 18h na moni même ba ikatindinga message alobi no pas déplacer koza iskamona nenet teta on a déplacé na bengié kotiaka na téléphone alito ya bando lela donc j'ai vite compris que non la fin n'était plus aibisingaka non papa Juju akufi Juju akufi maladi nini memie vraiment na liwa pour lelo to perdre les qui ne chose qui ami aba maman nyonso ami aba papa ami aba jeune ami aba ndeko nyonso ya monde ah mais ya sala théâtre te lelo ba benga méga star. Bon Juju alibosono na kufeli na tétanos et mataki na cerveau na niveau cerveau wana eza diagnostic ou médecine et salaki donc akufi na tétanos na niveau ya cerveau mais pour na kobenga Juju méga star Juju c'est-à-dire banda zala mwana muke mama na ye lokola za artiste comédienne abanda komema ye partout azokende ba mama ba yaya ba papa bande komema mwana na do ba mesana na ye makasi tango akoli asangani isusu na mwa baninga na ye ba exaucer ba déjà na kombo do partout azolanda baninga na ye yepe moi mupepe wana ya kombo ezolanda malgré asano théâtre te do yango mona ke Juju akufi sango ya Juju etamboli koleka même artiste comédien mususu ba na ba kombo koleka eloko nini oh lelo parce que tomoni bolingo oyo ba artiste angola bosangani est-ce que bolingo wana eza ya solo eza vrai pe komona net na Congo kuna parce que tozo ba image en direct pe na site na yo moko Karmas o ba image bazotindela biso en direct tozo mona est-ce que vraiment amour bolakisi eza ya solo komona ke kolo likambo azate me biso to bino bozu charge wana ya kole est-ce que bolingo wana ma ezati na Congo eza bongo to eza ka ba mascara o pona public na biso ba mona bon JDT ngai naza sur 7 ans on a travaillé la président ya artiste comédien awa en Angola na pesa conseil nelo moko so za artiste keba lingo za bien na batu nyonso soko za bien na batu lobby e bikiso résultat yango pa na net mo photo do likamba na net mo photo pesi leso na artiste comédien belé azalaka bien na Congo na batu azalaka bien na Angola na batu ye azate ngata on ke tikaye na pesa sangote na matisi na car na lufu ya Kishasa na pesa sangote tangu na zongi Luanda na déjà okuta batu baola la pa na net donc nga na yeka kodinda na programme baninga basangani nango na zoeka organisation na aimé yango totambusi tina suka donc malamu naloba savoir vivre ya movoto yango salomo na ba plein oyo. Merci beaucoup, vraiment. Et moi de la fête, non pour nous clôturer awa parce que ça fait tête que tu es solo là, mais pour le moment pour mon vote aussi kazali au Kobsi. Et là on a ebisa mon voto. Naza si na tongo ya lelo na benga ki na sambela pona ye parce que biso toza ba plus proche na ye. Mon vote ko ka mwana ne azobela. Mon vote tension et matapi qui tezaka problème. C'est que zo mwana kofi. Tous on a ba prière, tous on a ba conseil. Donc lelo, j'étais la première personne on a bengaki bato ba ite ke na bengeli nini. Tango te téléphone na litoy na bandi mama ko sambela pona ye. Nzamba pese kimia, nzamba protéger na émotion nyoso ozana ma be komelete. Et après enterrement azana quelques heures à solo na bango. Donc pendant na wakumisa nzambe a continuer ko zala ndengwana. Mwana nzambe il faut yeba ke kufa eza volonté nzambe o balie mutu te muta permettra liwana kata biso batu sedie. Merci beaucoup. On continue là je vois bino na matanga ya naneti mon voto o aza sur place te mais bo perdre ba artiste to perdre mwana comme on a bino ke naneti azate bo sala organisation et si mi koleka kutu matanga o bo sala kutu makasi et le Congo eza vraiment nini bolingo. Oui, bolingo, c'est ça, l'amour. Et le lot perdre Juju. Bozole la Juju, kolekande boli la comédien. Ezani. Netinande. Boleli Juju makasi, comment na Congo. Juju. Problème nangeza, magama matanga toluka polémique.
tolela bapululu danger tolela badadi dikambala danger Juju aza mwana oyo nene tano compter 1 2 3 soit comment compter 1 2 donc a perdre mwana moko nene ti mo photo azalaka bien na bato ebele na mboka oyo surtout na Luanda awa na film na ngezo leka mikolo zo ebomaka nene ti mo photo azalaka la principale na Boli to save alors ngai fa na pesa corps et âme nanga bolingwa nene ti na partage à net na mboka oyo yango esaki tolela ne ensemble ya za te sur place mais biso bato to aliawa il faut quand même to lakisa bolingo keno bolamu ya lakisa bato wana biso to lakisa ngo siko eza na défi moko te parce que tout appelle matanga papa Kodi pas kufi ba kune mercredi donc cela veut dire que non donc ngato sape matanga papa Kodi na pesi déjà message pas Bouba abenga ba artiste ne to kutana le mercredi na ba région attend une minute de silence pour te gagner papa Kodi dernier hommage là parce que donc ngato sala matanga mais là to tuko sala matanga munene ya mwana na biso mama to ngato sala matanga papa Kodi ezate mais lokwa na za leader na pesi mot d'ordre na Bouba abenga Barter nyonso tokutana na ba région le mercredi ou ba kuna papa Kodi to zalana to rendre dernier hommage attend une minute ça pas me ça biso bien. Merci. Un mot de la fête pour nanete mon vote sika zali parce que yende mutu vraiment choc ezama ya makasi la kate biso to contribuer to participer kana choc yango. Et mo elo ni okwe bisa na minute po a se retard. Non neti ezaka courage. Ezana force mo toko sala o toko sala koleka yo nzambe sate. Biso toko ko bano loba to lobi mais choc azana ngo il est même biso bato sala ba ventira bato lié to meli mais il peut-être petit kimi mais to bisaka kenanet mon vote encore une fois courage nzambe mtapesa ipe comme tozwaka lokola zui azeli biso chuchu donc to rendre grâce to peseka lokumu po yem tabi maramno yem tabi secret pe aliwa quoi merci. Merci beaucoup président. Oui, je suis là avec l'artiste, il s'appelle Akoma Komi Benga. Mon pano ça non avoma. Akoma Komi Benga vraiment mon pao, il est vraiment mutazo na loi na zo meka moi ko écarter ba camion so mon pao zo sala boita. Ouais, boita vraiment boita vraiment nga vraiment quadra bara kwa Kofi Dangola. Na koma Komi Benga te mboka nde ba tchenga vraiment. Vraiment talaka ka sangwa matanga. Neneti mo photo vraiment ça être auto partager ne ba bon moment quoi. Donc tant que je suis passé donc passé na cela veut dire vraiment passé na biso ba comédien. Donc ko perdre vraiment moi na le roi Chuchu donc ils ont vraiment passé na biso tout. Ya moni presque ba comédien belangola o ba mona na raté vraiment lelo ba mona ni pona mo photo. Donc d'autre part pe bola mona epé yango esali que to ya o mona ba Kofi Dangola pe ba bima quoi. Merci beaucoup Kofi Dangola et celle biso bien. Et là on ino ko ebisa na net mo photo parce que lelo boleli Juju lokola arkibiso vraiment. Bon vraiment on a ebisa ka na net mo photo vraiment ndenge nzamba lelisie ndenge benzamba osekisa ye. Donc vraiment nzambe ndaye baka pourquoi quoi pour bika liwa ezelo ya passe vraiment mutakondi ma charge liwa tu azate vraiment. Donc ndenge nzamba lelisie ndenge vraiment osepelisa ye. Donc on a le bandika yango wana vraiment. Merci, je suis là avec les artistes parce qu'on continue, ça fait mal au cœur. On a bien perdu l'enfant d'un artiste ou d'une artiste, l'enfant de notre maman, de notre grande sœur, Neneti Movoto. Vraiment, nos condoléances là où tu es. Sois forte. On ne sait pas quoi te dire, mais je continue d'abord avec les comédiens. Boa tarde, président. Boa tarde, maman journaliste. Bien habillé, président Lema. Merci beaucoup. Oui, tu as dit que tu peux m'attendre. Là, j'annonce ça parce que aujourd'hui c'était l'enterrement de Yadada. La Dada a sali moi rage, je m'entends belé, na ba musicien, ba participer. Mais ça ne se passe quand capote moni faire rigoler parce que faire rigoler zaki vraiment mutu oyo mingi vraiment zakana Yadada oya Dada sala. Parce que c'est tout ça ka ingraté. Soko ekole la ta Yadada tambala ma faire sala biso bien na Ibraton piana. En tout cas, merci, c'est ça le message. Oui, président Sikaba Wouti parce qu'Aza oncle il y a l'un des artistes dans groupe il y a président Lema Toukash et on a bakenaki kolela et on peut ba kolanda biso wa pesika pipe kologi na e mo vota kufeli mwana. Oui, président Tomoni bino koyana organisation bosali organisation net mon vote azate mais boye kolela mwana na biso peut-être msupe bo mona été ba msuba mona pe kana photo boye siko amour obolakisi o lelo ke bolakisi pona nini te bolakisa ngope na ba moma pe ba artiste mususu. Merci beaucoup maman journaliste. Mbokelengi JDT na pesi olongoni ya mingi pona mutuna na yo aux avènements intellectuels. Naroloba boye
touti matanga ya dada artiste nanga Prince ya dada za noko na ye touti ko participer na matanga wana vidéo de meza donc vidéo eza mbongo vima na Angola ebimi plus de $1000 na Congo ebimi plus de $1000 et l'accès amour oyo bato balakisi pas mon voto pour mon voto pas kabolaka te azaka malamu na mutu nyonso yango mpe bato bafongolele motema bapesi oyo bakoki kopesa mais mbala nsima so mpe kontese pa mutu mosusu tokosala yango mpo mabe ezala te donc tokontinue na ligue oyo tobandi na bandi réponse na ngai yango. Merci beaucoup président. Moi de la fait parce que mon avenir donc eloka moke na koloba yango wana nzambe akonsole yo zwa kimia nzeleza mulai. Oui, président Bouba, boa tarde. Yeah, boa tarde sim. Oui, président Bouba, organisation ya matanga ya mwana biso Juju, mwana artiste auto perdre lelo depuis semaine passée to kundi lelo. Mais yemoko mama zate. To moni bino ba artiste bo sangani lelo, bo sali o bokoki o sala bo tindi pe mbongo very very. Est-ce que ba very very na poni bo sala ngote banda? Bon, ezalaka nango zoyi fere ezalaka nango kasi na tokufela boye te na tokufela boye te oyo eza deuxième fois tokufela boye tokufela liboso artiste moko ka nde totindaki mpe ndenge mpe esalami turo oyo ezalaka awa esalama mpe na bandenge nango oyo okufaka na Congo sujet ya kotinda oyo akufi aza artiste te mwana ya artiste boleli lokola artiste bon oyo akufi aza mwana artiste parce que mama na ye nanu aza biso mama na ye aza biso puis mwana oyo akufi chaque fois artiste nyonso akendaka Congo mwana wana ayaka donc artiste nyonso Angola so ake Congo mwana wana ayaka ayambaka biso tozalaka na ye totambolaka na ye moto akotisaka biso donc biso nyonso toyebi ye sikoyo ada ye donc fo tolela ye pasi na motema na bandeko nyonso parce que tomoni baimage depuis Congo mpe bazotindela biso mais mon voto kuna pe sika azali toyebi kaza pe na famille artistique oyo baza na ye baozala na ye toujours mais etake bino awa eloo nio okoloba na part na ye bon nakolobaka ke mon voto azala motema monene liwa eza choc ya makasi surtout mpa na ye eza choc ya makasi parce que mwana moko ya mobali ye wana ke eza choc ya makasi kasi soki alandi yo ngai na bamosuni na miso ya bato akoka te fo azwa bonzambe akotisa kati na ye bonzambe ndenge kopesa ye kimia oyo aovanda nango seko na seko surtout soki asali yango te na bapense na makanisi na kokamema ebelebele ye mpe so oyo azwa choc donc mofoto zwa nzambe kotisa na motema na ye reconnaître kaka ke liwa ebandi mpa Juju te ebanda déjà ezalaka déjà Juju lelo akei loyi mpe kozala yo loyi mpe kozala motu mosusu donc merci. Ici c'est la famille aussi oh bazaka puis na neneti mon voto boa tarde maman Judith. Oui Kadi lelo famille etake biso ko na ozana famille na pas famille artistique vraiment famille moi na ndako vraiment et pas mon vote pas neneti mon voto tout moni vraiment na organisation so ozo sala vraiment okoki ko sala mais nalingi o participer mawana yo nako pesa mutu mo consolation espoir moko à vie parce que on l'appelait la mère de 3 aujourd'hui on l'appelle la mère de 2 ça fait mal et là on ino ko ebisa neneti mon vote c'est cas maman Judith dans ma part Nzambe ka consoler motema neneti mon voto pour likambo e choqué biso banda mwana so Juju akufa nazo attendre ko la nanda koute souci makasi Nzambe pesa ekimi o mokili opesa été pour le seul consolateur c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yeah, merci beaucoup. Boa tarde. Boa tarde. On l'appelle la femme du patron, amie à artiste et comédienne, Azalaka. Azalaka mazaka sous comédienne mais Azalaka toujours na biso landara biso etake famille. Yo ko participer mawana ba artiste na neneti mo voto. To perdre o aza un grand garçon. Arrêté et a joué examen d'état jour anniversaire na eba kunde lelo akufi na même mois abota na même mois ope papa na ya kufa ma oboye ko sangisa lelo na neneti mo voto elo ni boko ebisa eloko kana koloba epa neneti mo voto nzamba pesa makasi donc po biso ata to lobby nde na lobby senga kuna bien te biso ata to lobby eza nango na effet moko te mais nzambe nde apesa makasi po eza facilité ko perdre mwana mukolo boye en plus c'est tombé jour à zui d'état anniversaire na donc eza facile eza passe dans motema bo mama
donc nakoka penza nakoka te mais nzambe nanga APC penza makasi. Je comprends l'émotion, merci, je comprends l'émotion, merci beaucoup. Babi Boyka. Bonne tarde maman. Tobi ke bouti matanga ya dada et bouti ko kunda ya dada pour ça bo pona contre jour boto kunda ya dada et takepe o azalaki ko zala na ba artiste mais pas c'est la biso parce que fait rigola amona nité na matanga ya dada yango esali biso pasi mais lelo oyo ko partager mawa na mwana ya artiste na biso atika biso depuis semaine passée to kundie lelo Juju mwana moba parce que opposant na mwana déjà n'invité so azali na âge à Juju parce que Juju akufi na 18 à 17 à kokisi 18 à na mois au septembre oyo na 2 jours passés avec anniversaire pe azu examen d'état 61%. Mais ndeko na bino nenete azate to moni bino mosali organisation makasi ça na base à quoi? Ouais, ya liboso eza pena pasi ko bungisa mwana na ba âge oyo aza âge mwana nga liboso na merveille âge mwana nga liboso. En tout cas tant on a yo kaki akufi na okay non passe. Na okay non passe eza loka nga pe na bungisa mwana. Mais eza passe. Bon organisation en tout cas elle équipe bien. Organisation elle équipe bien. Nde ba bana kinde biso pe to ana Luanda. Donc mon artiste tout bazar to son organisation très kitoko donc malgré pas si mais to bon ici au hasard très important na via mon vote mais les angela batuni tout nzambe moi yebi donc c'est ça. Merci Boyka, je vous signale déjà la semaine quand Tobandi, on sera avec lui dans l'émission en direct Yaye Moko Mobimba. Merci beaucoup Boyka, merci pour l'intervention. Et là je dis merci et nabartiste nyonso bako sangana journal lelo. Internet mami Panzu yanga moko ya kati. Et pourquoi pas ma grande sœur chérie Karine Bokole. Yanga moko ya kati. Là je vous salue vraiment partout où vous êtes. Nabatunyo Sobalanda Biso, Carlos Mvula depuis Canada, Serge Makabo depuis France, Mayotte. Là vraiment je vous dis merci. Nabasouté bo soutenir Abiso toujours tous à l'ensemble. Ndeka bomoni ba artiste vraiment ba école la mwana ya artiste. Du jamais vu. Parce que oh salami lelo et kana ko sala matam komote na Angola. Mais l'Angola aujourd'hui à la kisu so bolingo mobo oh etikala jamais cause la ba bizalaka toujours bien na batu. Yeba ko vana na batu, yeba ko na batu. Neneti je m'excuse, neneti mo vota zaki bien na baninga, azaka bien na ba artiste, azaka bien na ba connaissance nyonso. Yango bomoni lelo na matanga neneti na résidence na e azate. Mais ba artiste ba sangani baleli Juju, lokola koleka kutu ba artiste. Babi azaki ami ba artiste. En tout cas nzamba zwaka lokum parce que c'est lui qui donne, yepeka mutaboto laka. Vraiment mes condoléances à toi encore une fois, je sais. Mes condoléances encore une fois à la famille de Neneti mon voto. Là je dis tout le monde attention à toi Romain, hein, tozana toujours. Ma maîtresse, babi maman groupe, ngadia diadonki, bongo vraiment des la kaka. Merci, pourquoi pas dire merci aussi à ceux qui nous soutenaient de cette émission. Je dis bien merci à Bavision TV, merci à Montréal, mon réalisateur le plus simple, le plus beau, papa. Merci à toi, papa, là où tu es, Romain. Merci. Je dis aussi merci à caméraman derrière les caméras, lui-même, les caméramans double artiste. Mon papa Likemba, entre ta caméraman, entre ta artiste et comédien. Et merci, j'ai dit merci à tout le monde. Et puis ma maman chérie, maman Annie Barassi, ma Gloire Gims, Gloire Yela Roma, Nokwabana. Merci, j'ai dit ciao. On se retrouve. Merci, ciao. La super métro. Na bandi mena buyem. Toyo kanaki. Tolamba musunyi. Talambongwe koti musunye monani yambwa. Musunya mabe. Na mayela bato. Kasina munoko nanga lokola musunye ngombe. Bato kisyango. Basuti wanate. Baba kisi sosi. Itokomi koliango, nakoma kolinga mbwanga yoyo, nakoma kolinga mbwa, pene na kufa, nakoma kolinga mbwa, nakoma kolinga mbwa, pene na kufa, dameza motuya, bakonga babwa kisaka, dala lwele bimi, nzoka musuni ya mbwa. Musunya mabe na mayela bato kasina munoko nanga lokola musunya ngombe bato kisyango basuki wanate baba kisi sosi
itokomi koliango nakoma kolinga mbwanga yoyo nakoma kolinga mbwa baluba sima nakoma kolinga mbwanga yo mame nakoma kolinga mbwa baluba sima natunaki nilinga kulielango nazalanga na fufu tena ndaku ayanolinga mwabajaka na fufu te mwabajaka na kwanga tatalo